ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Mbote na bino nyoso bande kubalandi ABC One, la chaîne numéro 1 où la cabine toujours d'actualité au temps réel. En tout cas, des boyebi, bande émission eleki moi santé za kotungisa mek to ko bese braté pour natina ko sele mno musala kitoko. En tout cas, tu es sur la cadre émission nabiso analysons ensemble le loto kolobela reprise et a tourné à Lamuka à l'intérieur du pays. To kolobela lisusu ndenge ba nommé Jean-Pierre Mbemba comme coordonnateur ya Lamuka. To kolobela souligné major moko de la place Autaki ko se faire tirer na mutuka ya 207. To kolobela sous ba propos ya artiste comédien na Komboaka Diombo par rapport à la sanction à acteurs politiques qui bien régné partout na mabota na binonde to lobaka toujours Jésus-Christ est le number one. En tout cas esengo ezalaka nanga tango nyonso na kutanga na bino pour ntina ko lobela makambo etali politique na République démocratique du Congo. En tout cas nde boyebi biso nyonso que to bande kozela ki après plusieurs reports mbala oyo et simbaki réunion salamaki na Lubumbashi ya ba ndeko ya plateforme Lamuka nde ba désigné ki Jean-Pierre Mbemba Gombo lokola coordonnateur oyo a remplacé ndeko Moïse Katumbi yende ako assumer fonction wana ces derniers temps et les kana ki ndenge ni les kana avec impact idéologie. En tout cas malgré zala quitté atina ki madame Eve Bazaï Bawazali secrétaire général naye ayak ko répondre réunion sur les cas qui na kimia. En tout cas bana mboka bâtiment aloba ba pesimo makanisi par rapport à désignation naye na poste wana ya ki coordonnateur ya Lamuka mais ba propos na bango toninga kolekisa ngote mais ça plus négatif. Pourquoi balobi ndeko Jean-Pierre Mbemba asisina ko bongisa libota na été jusque là puisque stoyebi que baza na procès na tribunal yé na famille na ye bazo l'héritage ya papa na bango oyo bandeko ne bafunda ki ke yas comparé na ba bien wana jusque là kombo na ye eza na testament. Est-ce que kozwa temps ya kwa assumer fonction wana point d'interrogation. La première, c'est bon. Est-ce que quoi assumer fonction à un point d'interrogation? Attends la magambo dans la justice. Attends la magambo ya lutte contre vérité des urnes. Est-ce que à kosa lango bien ou bien ko délégué ka secrétaire général naï? En tout cas total nous peut-être ça va aller parce que ils a ba accord tonenge ba yokana ki o ya zui liboso article pe muninga azui. En tout cas ils a respecté total nous soki a commis kabola ndenge nini. En tout cas mais les cas qui bien Nandinga Rosakanate, Nayangonde, moi mboka Martin Fayulu a été annoncé déjà à travers communicateur naïe que déjà tourner zongi na mboka. En tout cas balobi bazo sensibiliser population toujours on a cadre à vérité des urnes dimanche oyo mwana mboka na bengi yo déjà appel nazo lancer tout ça na Camp Luka. En tout cas meeting ya vérité des urnes dimanche oyo na Camp Luka mwana mboka Martin Fayulu azo benga bino ba combattante partout bozali boya po yo ka message nini oyo abongisi pona population biso toyebi ko tozolite po mboka bonga. En tout cas état d'esprit za ka belé yango nena lobaki tango bakobe la soulèvement populaire tokoya mais mbala oza meeting de vérité et kozala kuna na Camp Luka. Après Camp Luka ba okita bongo na Chikapa, après Chikapa ba okene bongo na Bunia, après Bunia ba okene bongo na Ituri, toujours pour la mobiliser population na ndenga ko sakanate wana ndezaki message essentiel, en tout cas plus important oyo nanga sengilo noter que en tout cas dimanche tout ça na Camp Luka. En tout cas bande konanga ndena usai ko yebisa bino na sommaire ils ont la major moro de la place oyo bande ko ya 207 ba tampona qui na ngonga ya 4h du matin na nzela toujours on a cadre ko se faire vengeance bango moko ndena usai bino mboka zota mo na insécurité na ndenga osakanate. En tout cas bango bazumi ba décision ba protéger ka batu oyo bazo la population mabe. En tout cas ba indien wana oyo ba beta ki congolais moko à l'agonie
bango ba protéger qui bango population lo ba qui déjà bango moko ba ko se prendre en charge na ote ko bisa bino eza na suite ça ba fait ezo salama pe ezo se répéter en tout cas na ko salama en tout cas ezo pe ça passe bino eza wapi bino police congolaise boza wapi tant makambo population ndima se en charge kaka nde boye population ndima se en charge nde pe boye a affronter pe lutte toza nango ya vérité désir en tout cas muke pe si mawa comme na major oyo pe na ba tamponner na mutuka 207 nanko pour na tina ba protéger ki ndeko oyo a tortira ki mwana mboka à l'agonie en tout cas pesi pasi na yango tozo senga na bino bakambi à la police botelema boza raté pour bato ba pesa bino mbongo tandis que nous sala na bino zaka ko protéger population to ka mwaka au protéger étranger apesi yo mbongo ebele ndeko na congolais akufi na nzala na pasi babeti au sepeli voilà nde bokomi ko kufa kaka boyelo kwa basoso bon total ndenge ce qui bosani les jours à venir parce que là dessus tout ça mingi ya ko commenter parce que bobandaki mabe yangwana et commis bon en tout cas toujours continuer toujours on a cadre émission na biso à propos ya ba sanction oyo ba pesa ki ba acteur politique banda mikolo uta ikoleka to tengela ki bino yango en tout cas peuple congolais ayoka ki yango atikala ki kimia tena yango artiste comédien moko de la place na kombo monsieur Kadiombo boye bien a jouer à théâtre très poliment bonnement yepé a ça qui moi vidéo moko de la place pour na ko intervenir par rapport ya likambo ya ba sanction na ba acteur politique de la place en tout cas je vous invite déjà bolanda élément oyo et puis toujours à la plateau na biso pour la suite ya masolo na biso c'est parti. Lelo pour enaboyer ba sanction bolingi population congolaise telema pour ba bakisi ba sanction Amérique a tie ba sanction to côté le matin na le Cameroun et tali population na nini. Comment vous les noirs vous êtes comme ça? Ba nommer yo ministre, ba voter yo député. Au commune à Bokonzi. Ba so ko futo mbongo ebele, un député qui touche $8,000. Le sénateur a touché $13,000 et j'ai belé makasi. Ministre Azozo a $25,000 et j'ai belé makasi. Mais aux gens qui ont fonctionnaire. Talandenge bobomi éducation, talandenge bobomi armée, talandenge bobomi police, talandenge bobomi tout. Boyibi. Boyiba tate que boyibi, boti ango e fandawa, boki koche pa ba mindele na poto. Yango ba bloquer mbongo bokomo lela makambo nyonso bozali koloba lokuta souveraineté lokuta boza kolela parce que soki boza na intérêt kuna te boko kubanda kolela te botiela Tshisekedi kamwa mukanda atanga que nous réclamons ba lever à sanction yi aza mayele bato ba finga yeke aza mayele te a mayele a sauter place wana akoko otabitumba wana te soki boza réellement souffrir botikala wati ba futa bino na franc congolais to vivre na bino kaka awa. Comment vous pouvez prendre des millions de dollars pour tia pa mindele bino boza na pona mitu na bino sala biente est-ce que boza maile ta komona que ba wa ba sala boye mundele azwa bango mbongo tout mundele ako amadoué yo o tia ka mbongo kuna nous allons te protéger ainsi de suite. Et puis à Kobeta yo kubo okolongo na pouvoir et puis à récupérer mongo tout. Mongo Gaddafi ezawa. Est-ce que basi bazongi sango na France? Bino bokanisa kita boche mbongo na libanda bana na bino libanda basi na bino libanda biso ba mbobe na bino to souffrir awa boya botele makeo il y a les sanctions souveraineté et les peuvent nous diriger ne sont pas la colonie des États-Unis et talibi sauter. Bokende bino nde bokende ko chambongo kuna bino moko bokende ko kango bino moko. Bana na bino zakuna basa la marche biso to sala ngote to ko décourager population et ko sala te mbongo na biso to za ko souffrir bino bozo ko sakana nango au koti ki ministre 3 mois après immeuble à 4 niveaux aux mbongo wapi et puis après ba compte na bino bochango na ba États-Unis kuni bochera ba France na ba Afrique du Sud mbongo bochanga kaka alibanda bo abatunini sanction et continuer. Kultu basali muke il fallait balanda bana na bino kuna basali kuna ba sanctionner bango ba boyela bango bako mata metro te bako mata avion te batambola makolo.
Voilà, merci fidèle internaute, fidèle téléspectateur, parce que na pesa rabino son mbote na benga rabino nyonso, parce que na ebi que TV oyo la namra ti na Congo, ti na Ituri, ti partout en tout cas, et pesa rabiso vrai bien ko eba que bozaka toujours fidèle, ne mo utko landa image oyo. En tout cas artiste comédien oyo, en tout cas to pesi raison bongo ndezalaka parce que bango baza bato yo ba pesaka bonne humeur na peuple congolais malgré ba stress malgré maramto zarango bango nde basala katozala bien tant intervenir na likambo yo en tout cas c'est que azana raison parce que trop c'est trop boyibi ba mbongo bo torturer peuple congolais nde bino wana lelo bo senga na peuple congolais etelema po ba lever ba sanction na bino to boyibaki bino bo pauvreaki trésor public bino en tout cas alobi bien dit papa Kadiombo en tout cas au sein lokomoko il y a bien tout ces penango. En tout cas je vous informe aussi que gouvernement pour parler et comme il déjà presque na souka mais jusque les biminante nango ndeko Sylvestre Ilunga Ilukamba wazali premier ministre alobi que sali évaluation pour na ko budgétiser en tout cas somme ya gouvernement auto monta au bakubando fonctionner na yango nde premier ministre a évalué frais de fonctionnement na $662,000. En tout cas na gouvernement Egobima bakobimisa débloquer $662,000 pour na fonctionnement. Tala ba monter zo bimara déjà na le gouvernement ebimi na nuté déjà budget et bimi en tout cas zo pesa pasi penza pasi penza. En tout cas, question sous mituna maki bandeko batuna kinga pourquoi monsieur Félix Tshisekedi a la mingi sorti à l'extérieur du pays tandis que Mbokezan a besoin de la stable na kati. En tout cas là-dessus bangonde bazana réponse à repesa mais biso to mona mabe naza réponse à repesa binoté parce que stabilité faut za na kati. En plus de cela, pourquoi Joseph Kabila Kabange aza toujours ko chapeauter ezala ba accord ezala ba négociation ezala nomination ye kanda za liboso pona tina ko désigner pe ko pesa makantina makamno ezaka po ye azali président sortant da yebi secret ou bien ezala likamsusu. En tout cas ezo pesa passe comme on a que y a une main noire au mutazo diriger na sima ya munde comme susu ndeko na biso Félix Tshisekedi bazo dirigé par ndeko Kabila zo pesa passe malgré azaka liboso na yo ayebi secret d'état mais jusque là 7-8e mois yango tozo kende secret d'état ngo découvert ngo te oui ça demande de temps pour na ninte ko créer ba stratégie moko de la place ya malamu pour na tina été ko yeba yango na ndenga malamu en tout cas zo senga ba conseiller na lobaki autrefois ba conseiller jusque là monsieur Félix Tshisekedi azaka na 5 conseillers o ya yemoko na place ya falaza normalement azana 15 conseillers spéciaux jusque là 10 wana ezaka ba membre ya FCC nde bazongi pembeni na ye bazongi po basala nini po ba contrôler nini po to kende wapi point d'interrogation. En tout cas message essentiel ya makasi ya ko bisa karake dimanche tozana kan Luka dimanche mwana mboka telema ata makolo to fayula memeli peuple congolais ako pesa biso na secteur tazo kende coin na coin ezaka ate ke to kangami na terrain njili non tout toza na kan Luka après kan Luka to kende na utiko cité le tikapa Ituri. En tout cas to kende pour la tina koluka toujours vérité désir en tout cas bande konanga ezo pesa pasi jusque là gouvernement ezate mendeko oyo a s'enrichissa de plus en plus. En tout cas nazolo parce que biso na kati atobi force na ye ndeko Pierre Kangoudia ndazo jouer intérim ministre ya santé ces derniers. En tout cas tozo ebate est-ce que muto awuti na domaine mususu akoko ya na domaine mususu donc akati sineka peut pas jouer rôle est-ce que azana expertise na domaine wana ozo jouer intérim oui est-ce que oza documenté na domaine wana oui ozaki na bidjo yebi yoro en tout cas ils ont payé sa passe or ba expert en matière de santé na Kinshasa baza ibe tous na ba professeur Kalonji tous na voire même professeur excellent partout dans le monde Denis Mukwege. Pourquoi pas ko zoaye ko chaye wana faut bozwa kaka bato ba uti na FCC bo chabango. En tout cas ils ont payé ça na passe na mutema. En tout cas ba tieni ndeko Pierre Kangoudia a joué intérim, il y a ministre
ya santé, tandis que azali du domaine tezo pe ça passe comme on a que et ça tout le monde est imposé oh tcha oh salabo en tout cas ça vraiment kitoko penzate en tout cas ça kitoko te nazo insister que ça malamu te parce que bato batangi na ba domaine wana bazali parce que bato baza mieux placé pour na kusala ngo bazali tant bozo ka ba papa mikolo wana j'avais insisté l'autre fois place ya jeunesse zawa puis na gouvernement oyo. Tandis que ça va papa oui l'expérience compte oui basali mingi pourquoi pas colléguer ba expérience wana na bana oyo bazo ya lelo tandis que to ebi chaîne nationale RTNC ce que totali âge oyo to ebi sona so ba papa bazo ka pension kuna na RTNC za ba âge oyo ba papa na bazo banda ko régner bana mike baza na place tie na RTNC je cite bana mike baza na place te na entreprise publique ya makasi na mboka oyo esaka ba papa wana le même papa na bazo salaka ba bêtise ko bibana bana mike ko tchango na ba réseau pour na dire que ça ba parents soni pour na nini peuple ezo souffrir za na moyen ko liate a proposer moi na bato mo loko muke moi na bato cédé tala ne to mboka yake ko kufa na yango mo na mboka telema yoyo ki ebisaka muninga toza pona ko lité toza pona ko luka vérité des urnes lelo so que to ebi vérité bimi moi na mboka remporter se kozala malam kolie ko kita dollar était 17 000 ko kita kolie ko to kozala bien en tout cas bino partout bon na biso bon na bino problème kolia terre ola la terre oui la maison coûte cher de bobi saka biso mais bo futa rango quand même parce que pouvoir d'achat ezali mais biso a ni pouvoir d'achat ni pouvoir ce qui a ni ezalité de souffrir en tout cas na yango na kan luka mwana mboka telema yoza na musika na bike ba contribution na bino na bandeko na bino izalaka toujours bienvenue botine ya bandeko na bino ba ticket ba ya na kan luka poza na message moko très important oyo mwana mboka kolobela en tout cas na beti c'était mingité na coordonnateur à la muka parce que toza na kati ba investissement to ko se documenter koye ba peso qui est pas à traiter na kati obisango et miso na biso comme nango analysons ensemble muto aza mabe azo lingate biso to remporter victoire to lobela e pe ko simba ngana kanisa ke batumi ba yo kaka biso te mais na esalinga esengo komona que ba vidéo na biso biso nzola na makasi na Lubumbashi komela ki ancien coordonnateur na Matoyi en tout cas ça la ki biso bien malgré bo yimaki to lobaki na biso ka oza vérité to ibo yimaki mais komela ki bino sango komela ki biso et sali biso vrai bien en tout cas to komi lelo na suka ya mo analyse ya muke otomela ki bino na moko lelo nga votre humble servante Irène Meta malgré je m'efforce pour na ko servir bino grand merci à ma patronne à maman Chantal Ayao en tout cas grand merci encore à mon pasteur Willy place Azabambote na yo na bosani susute hein papa Elod Jumbusa na sima caméra papa na ngai Aimé Kasaka hein na pesimbote ba bonne guérison à mon cordon Jimmy Boyembe grand merci na yope au message na kolanda nga na ko bosana te na papa na nga Norbert na Lubumbashi ba mbote na yo grand merci na bino nyonso bolingara émission oyo analysons ensemble en tout cas quant à moi je vous dis au revoir à très prochainement et à très bientôt bye bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.